Après avoir enterré Maman Chako, Maman Bimi tellement ébélé par rapport à des comédiens. Donc tu as les solo, il y a comportement, il y a des comédiens, n'engel les kati na matanga ya Maman Chako parce que il y a un constat que nous avons constaté, parce que les comédiens n'engel balelaka, en tout cas balela yi bongote, les comédiens n'engel bazalaka, se comporter qui bongote. On ne sait jamais parce que comment on a mis la duchesse, comme on a la clinique chinoise, et puis c'est un peu moins embris par rapport à la comédie, vie à dire au match la duchesse à l'obati. Bandeko bamone ba image ndenge le kaki bandeko bamona ki ndenge makambango et le kaki me. Ko lande la makota la ndenge ba comédien ba se comporter en tout cas tu apprécies qui en côté. Biso presse, tu apprécies qui en côté pourquoi parce que au moni souvent l'artiste a fait à Salim Musala Mounene na kati mboka à servir pays à pesi batu un peu en plaire à ce qui si batu à longoli batu ba stress à longoli ba stress faut comprendre na poto na Kinshasa partout dans le monde entier batu ba la na Maman Chako batu ba se na Maman Chako mais eloko s'inquiéter di biso bandeko to moni ke ba un artiste ba poussier exposé na place des artistes au batunyo so ba mona ki batebe ba sepela ki mais ko tombo la corps ya Maman Chako nous à notre ainsi to pensa que artiste a servi bato artiste oyo à ce qui s'appelle bato artiste oyo alongo la bato ba stress to penser na biso to kanisa que bato ba ko betela artiste maboko tongo batomboli corps na ye mais tout le monde ba artiste ne papa Masumu Bazali, président Lombe Bazali, vous ne voulez pas penser pour votre vie, pourquoi? Non, il faut fouiller, pour comprendre que notre théâtre il y a déjà corps un théâtre, famille na théâtre, na théâtre. Mais ce bon moment est à l'obéi ma bé. C'est ma bimi c'est d'ailleurs le coup. Pourquoi vous voyez la télévision pour la finir? Pourquoi vous voyez la télévision pour la redémarrer? Ce makamu oya bimi c'est qui ezaladi le coup. Voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV Otolobaka. Vitesse Wapi, moi héritier Iboula, je vous dis abonnez-vous massivement sur notre chaîne Concept Touch et que ça la TikTok na elengi. Bandeko tout balingaka la bonne musique, bandeko tout balingaka culture ya mboka na biso, bandeko balingaka héritier Iboula Mouyaka na bango en tout cas beau s'abonner massivement na Concept Touch et que ça la TikTok na elengi. N'oubliez pas de partager nos émissions, de liker et que ça la biso TikTok na elengi. Après avoir enterré Maman Chako, Maman Bimi tellement ébélé par rapport à des comédiens. Donc tu as les solo, il y a comportement, il y a des comédiens, n'engel les kati na matanga ya Maman Chako parce que il y a un constat que nous avons constaté na clinique chinoise par rapport à l'enterrement ya Maman Chako. Bandeko ba poser qui ba question effervescence ezala kité et rozalate et rosimba répéter kozala répéter pourquoi et senga di pété ezala pourquoi parce que vie ya batunenga ba bandeko kozela ba enterrer Maman Chako ba bandeko prolonger toujours ba bandeko prolonger ba jour ba te belé ba zaki vraiment informer té moyen ba ba monana et belé pe na matanga ezala kité voire même bandeko net ozaki na clinique ngaliema et plutôt na chinoise wana bandeko bamona parce que ba comédien ndenge balelaka en tout cas balela ki bongote ba comédien ndenge bazalaka ba se comporter ki bongote on ne sait jamais parce que comment on a mis la duchesse comme na kati ya clinique chinoise et puis c'est un peu moins embris par rapport à ba comédien vie à ba dire au match la duchesse à l'obati et déranger qui moi certains comédiens et belé et puis to sentais que ba mboa que les aladi entre bango moi ko insulter pe zalati na kati je crois bien bandeko ba mona ba image ndenge le kaki bandeko ba mona ki ndenge makambango elekaki me ko landela makota la ndenge ba comédien ba se comporter en tout cas tu apprécies qui en côté
biso presse tu apprécies qui en côté pourquoi parce que au moins souvent l'artiste a fait à sali musala munene na kati mboka à servir pays à pesi batu un peu en plaire c'est qui si batu alongoli batu ba stress alongoli ba stress faut comprendre na poto na Kinshasa partout dans le monde entier batu beba na mama chako batu beba sepe na mama chako mais eloko s'inquiéter di biso kotala que kolela mama chako etambola un peu na mo ba querelle famille ya mama chako ba combat pesati entre bango na ba comédien donc guerre ezalaki moi attente ça ma casse ezalaki te et le relaxé que ba comédien bazalaki en communion to bazalaki en relation na famille ya mama chako esimbaki te ezalaki te parce que bango bazalaki na ba guerre d'esprit to éviter pourquoi parce que bandeko be ba condamnaki Chaka Kongo o ba te be ba condamnaki artiste à danger mais to monaki azalaki na moto gashi moto o azalaki liboso ya Corbière ezalaki Chaka Kongo pa fanda ibona ndeko ya mama chako bate belé et de rangeti bango parce que ba comédie belé bazongaki vraiment moi ciment to éviter peut-être vie famille ba intéressé qui makasi na ba intéressé qui Chaka Kongo makasi ba bokisaki ba comédien ou bien que ba comédien bango moko ba monaki que entendement bien tena famille zaite bazongi ciment. Mais allez-y comprendre, makambo ndenge kenda ine to koma ina victoire na place des artistes. Comment on a que artiste o asalaki makambo ebele zonga mutu artiste oyo asalaki makambo ebele bandeko tomoni ke ba un artiste ba poussier ba exposer ba tcheye na place des artistes o batu nyonso ba monaki ba tebe ba sepelaki mais ko tombo la corps ya mama chako nous à notre ainsi to pensaki que artiste o servi batu artiste oyo à ce qui s'appelle batu artiste oyo alongola batu ba stress to penser na biso to kanisa que batu bako betela artiste maboko tongo batomboli corps na ye mais tout le monde est artiste nyonso bakanyika maboko chaque mutu olakisa elamba latati chaque mutu olakisa mutuka latati on ne savait pas est-ce que tozolela na artiste bien toyaki kaka kolakisa babiyema toyaki kolakisa bamituka toyaki kolakisa tosala na biso badirect tosala na biso bavideo bien comment pensez na biso tokasi ntango bakotombola mama chako ke baartiste nyonso babandi kobeta maboko kolakisa que non tu as servi tu étais vraiment cher pour nous ok voilà ceci voilà cela mais tout le monde yango te ba comédien bolingango o binomo boloba ke ezate atape muta kufi borola c'est pas ta bolingango o ezalaka te parce que bino na bino attendement malamu ezate ba guerre d'esprit ezato nouvelle génération na ancienne génération batante peut bien ezalaka te batante ça bien ezate la duchesse ya lobi boye wana kuna leta contredit wana kuna ya koteli wana kuna pesi impression wana kuna lobi boye toyebi te nana za na raison nana za na faute parce que la duchesse bakimilaki comment on a na mort so bamonika la duchesse batutu oyi pou da bamonika la duchesse babokaka oyi pou toyebi te guerre yango ezokende wapi mpe kosuka wapi totala te tozonga mpe na nsima toza baartiste comédien tala théâtre lelo ndenge komi est-ce que bozoteya kaka bato ou bien bokomi kodétruire merci est-ce que bozo koéduke merci ou bien bozo détruire merci parce que vie ekomona makambo oyo eza koleka na bafilme na bino makambo eza koleka entre bino ça donne plus l'impression eza mpe s'impression te bandeko batala bino bandeko ebele basepelaka na kotala baartiste oyo bango balingaka moto yebi ke so natali master nazalaka ntuka tantine linda nasepelaka so natali intel nasepela natali nani mobikisi nasepela natali rokombol gesho nasepelaka natali chukelo mbote nasepela mais en soi bino moko nde boza wana bolingo yango eza te mpo na nini
bomi bozo bomana bino na bino entre bino boko bomana moninga na bino aye alobi te entre biso Sodome et Gomorrhe eza ko régner kindumbele ti na monde ya théâtre bo incriminer ye bo sacrifier ye bo bité hier le katalo ba maman na télévision bon vous voulez que non sala nini abeni ça réunion na qualité na batu balinga koya to batu balinga koya ti allez-y comprendre. Est-ce que makambo o maître la duchesse alobati bo pesi raison to bo pesi faute parce que biso moko ko fana na matanga na veni du stade makambo to monaki to kamwati makambo to monaki to kamwati na nenga mukete kala muta ko sabino te muta ko sabiso te puis muta mema biso gauche droite te to yebi bien maramba comédien ni basala to yebi ndenge ni ba comédien ba memara makambo monde à théâtre selon évolution ya monde à théâtre lelo batu ba koloba ba comédien ba simbi ba kisi ba pédé ba koti na monde à théâtre ba lesbienne ba nani boye oui vrai ou faux ba lesbienne to ba pédé na monde à théâtre bazate kolingana entre bino oui balobi et place nyonso bat basangana ka bolingo ezala l'église que tu vas te n'est pas ligne moi c'est mon église ba balani mais oyo ta tala omoni lelo hein ba artiste belé ba sala ba septembre le ba zawa ba lakisa mitakala na ba succès zali ba artiste musu ba kanga ba na ba ka viol lelo ba na succès ba artiste musu so atindela pe moi sine vidéo ba publier lelo ba na succès lelo ba na succès to kenne pe to mona to comprendre lelo ba zandenge nini est-ce que lelo ba audimat na bango za makasi lelo ba za down ou bien ba za out to landati balobi mutu o lingaka muninga alobelaka vérité abombaka te eza lokwa maître la duchesse amona ete soki na leti na internet comédien nyonso azalaka branché na internet akolanda message oyo soki asalaki mabe orépondre na tv mais comment okangisa ennemi comment ofinga ye parce qu'il n'a pas cité les noms atanga ye bakombo te atanga ye bakombo te atanga ye kombo ya nani balabi celui qui se sent piqué connaît l'affaire ye moko te mabimisa ye bavérité maître la duchesse tokende mpe tozonga parce que ye pas azalaki amele na kati ya bahistoire wana ndenge bandeko bakoloba parce que mutu oyo alalaka na mai soki ayebi so ete nganda aza malade il faut kondimela ye mpo balalaka bango te place moko mais comment ye alobi biso te tobandi kofinga ndeko na bino na nini na mort azalaki un peu nakoloba nini azalaki un peu délaissé ano se sentir plutôt délaissé aboya kopusa na pembe na bacomédien mbele parce que bandeko ebele bandekisaki ye misapi bandeko ebele balobaki mabe na ye toboyi te aza mutu akozala mpe na baerreur akozala mpe na badefo akosala akobunga na mo message moko alobi abungi ndeko na bino abungi tozongisa ye mpe na non tozongisa na ordre na ndenge propre bapapa masumu bazali baprésident elombe bazali bakoki mpe kointerpele la duchesse yaka fanda tala mwana mona eloko olobaki eloko aboye koloba yango lisusu te mais soki bomona ete alobaki mabe te makambo abimisa ezalaki lokuta pourkui boyaki na télévision mpona kofinga ye pourkui boyaki na télévision mpona kodémarre ye soki makambo oyo abimisaki ezalaki lokuta pourquoi tokende tozonga te pourquoi
Aza moninga na bino. Et puis ça moni que ça ne marche pas. Ndeko, bato o balanda biso na ba TV nde to lobaka boye. Ayebi de côté héritier fala loba boye. Côté muyaka fala zonisa boye. Aoju ko benganga erreur humaine toza batu. Mais ce moninga na bino ça qui erreur. Boye ba pe dine mandeni bo ko reprocher. Parce qu'il a trouvé qu'il est aux êtes sensibles, au bino tout le monde vous a capté et puis vous êtes capté aussi. Bolanda qui message joana et ticket bino. En tout cas, quand on a tout bonissa, va comédien tout bonissa et rosala eleni. Parce que bonisité, en tout cas, makambo rosala bien té. Vous en famille, vous avez un papa moko, vous avez un maman moko, vous avez le même esprit, vous avez la même morale. Le lot faut boire théâtre et retenir. Le lot va comédien bébé va couper pauvre. Mais il faut vous faire autour d'une table, bon discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Le lot, basé 100 personnes. Assurance maladie, assurance santé, oui c'est bien. Mais est-ce qu'on a recensé tous les comédiens? Ou bien va poni la classe mora ba comédien, basé assurance maladie et les autres. Ou bien on peut choisir les gens, bateau bana ba audimat, bateau bana succès et les autres bateau bana succès té. Ba osala ndeni, ba en assurance maladie ndeni. Preuve ané to monongo Guy Mario, il est malade. Azana assurance santé à mutu mon côté. Guy Mario azaka wana ba osambela pona ye pa ka bundu alesa. Guy Mario en assurance maladie té na pesa yango. Bon fan autour d'une table bon discuter bon yeba qu'est-ce qui ne va pas. Le lo ba poni ba ndeko o ba pesa bon assurance maladie, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Parce que bon ça le même métier. Bon on m'a remis pour na bino ba bossa la succès et puis bato ba accompagner rabino. Yo ka so na succès. So ko za yo mo ba tie wana o jouer. Oh, je faut jouer quand on fait un accompagnateur, mais il y a une assurance maladie, accompagnateur en assurance maladie. Il faut parler aussi pour les autres. Bandeko basala succès, tu as droit. Il n'y a pas assurance maladie, vous avez besoin. Vous ne voulez pas penser pour votre vie, pourquoi? Non, il faut fouiller, pour comprendre que notre théâtre il y a déjà mi pesa corps un âme na théâtre. Bon laisse sa famille na théâtre, bana na ba na théâtre. Bazo laisse sa famille na théâtre. Mais si aujourd'hui vous voulez que certains nombre batu moko boy. Mais ba o mususu na batikali. Ya bande ko be ba ko ma ba pédé. Pour comme na succès. Pour moniter un tel en succès, un tel en assurance maladie, mais biso toi en côté. Allez-y comprendre. En tout cas, ça la pas si peu mawa. Ça la vraiment pas si peu mawa. Makamunenga za ko kende en côté. Na monde de théâtre. Bande ko bela basala ba succès awa. Fier père amoureux bomara ba succès bela bosali. Maintenant, on va faire une mission de la fière. Vous évitez que vous carabino pe. Tote carabino pe. Mais on va faire l'émission au la fière. Na yambo au la fière. Papa succès si là. Succès et si là, mais talent et tigala. Bino on va baser trop na succès. Comment baser trop na succès? Botal la ralisu sous tel lobby. Botal la kilelo. Kilelo za kiliboma et on va boma bino. Kilelo za kiliboma. Ils ont détruit ma vie na bino parce que boza ko envier ko tina comme tina bande musuba comme ba pédé ko envier comme tina bande musuba comme ba lesbienne ko envier comme bande mususu muninga ne mobala la la ko envier parce que vous êtes là en train d'envier muto envier rasura mabe muto envier rasura mabe. Bon fan un peu bon raisonner na oh la duchesse à l'obati ata bon l'accès moussa fan un peu raisonner ça l'examen de conscience est-ce que c'est que notre ami a dit to sala kango ou to sala ngote au lieu de venir à la télé de dire de n'importe quoi de rencontrer des bobards restez à la maison faites l'examen de conscience. Est-ce que moi je fais ça ou je ne fais pas ça? Le là comment on a différence morobo
ba ona ba o ba yo kana raté ba o tellement ba kenda ba tata moko papa spirituel na bango ba kangana en bloc ba o ba kenda pa maman Mbiku di mo ba kangana en bloc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vie au bar au monde à la télévision, est-ce que c'est ça votre vie réelle que vous menez dans vos propres maisons, que vous menez dans les cités? Vous comprenez? Vous allez la place Nabino, étant que éducateur de la masse, vous dites la masse. Vous allez la lignée Nabino, et vous allez bien. Makambo ba ko mono sala na télévision o sala ngote na ndaku ba mona que différence mo rezali mais chez vous il n'y a pas la différence, il n'y a pas la différence c'est ça, il n'y a pas match, il n'y a pas photo tolobanine to betela nani maboko tokoloba ti bokoyoka tokoloba ti bokoyoka makambo komi kosalama tellement ebele na monde ya théâtre kobwakela na bamaladi kosala na bamabe. Est-ce que eza malamu na makambo tokosala eza vrai? En tout cas esala yenga pasi na romona o nyonso elekati. C'était là votre humble serviteur héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso. Je dis merci beaucoup à papa Audace Milando, motema maman Afi Milando. Bandeko tout balinga héritier Ibula le 24 juillet, ça sera mon anniversaire. Bandeko balinga nga vidéo message et ça la moi TikTok on a elengi parce que oza mutu na bino aza vrai na bino. En tout cas ba mourenyo so ya bonne musique bandeko balinga ka culture ya mboka na biso et tende liboso ndenge héritier Ibula ya ko pesa bino ba information. Pensez pe ya ko sala héritier Ibula vidéo, pensez pe ya ko raisonner pour na Mouyaka et ko sala bien. Je dis merci beaucoup à Mokonza Mboka, le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Pourquoi pas à Drisha Motomètre Bebazi Beba, Tchafouan Omona, on s'en va à maman la Petit Bon Junior, et Broly dit un match à mon président Bruno Lubika. Mbongo ya propre toujours, Balobi, Mbongo ya propre. Merci beaucoup. Na bateau tout baningaka héritier Ibula, merci na wata na sima caméra, pourquoi pas à notre réal, mon public, je te salue là où tu es, netolo bara souvent. Tomonani Soki Nzambe Azoni na te play.